maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 200. L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa. Libota bandeko na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino lisusu lupango oyo na journée ya lelo. Nayebi ete la fois dernière bobengaki ebele mais bomonaki yango lisusu te. Lelo tozongisi yango sikoyo na marché. Donc nde tolakisaki bino lupango oyo ezalaki ya 21 mètres sur 24 oyo tobandaki komorcelé par 2. Donc 10 mètres il y a côté ka mais lelo ezongi sous na marché toke na balabala awa toza na balabala nde to mesana toujours ko lakisa bino to lakisa ka mbala moko lupango o tozo te bala ya munene. Donc nakoloba balabala o eza parallèle na Prince, donc oza na Prince au koti o tomber na balabala oyo ya munene. Donc lupango na biso eza à 10 ou 15 minutes de Kitambo magasin. Donc so oza na magasin Kitambo outi Gombe outi partout Kitambo magasin eza centre. Donc yango wana à 15 minutes so siskanzela mai oza mobimba. Donc awa nyonso to lakisa toujours quartier voilà to utai ko lakisa bino avenue principale o eza parallèle na France et na Prince. Donc le pang na biso eza entre deux avenues o to badina avenue ya Liboso o to koteli avant to bimela na deuxième avenue to lakisa pe deuxième avenue pour na kopesa bino toujours idée ya eloko oyo borosomba awa tozolakisa quartier ndenge baninga batongi. Donc atwa na avenue za teke tokezwa non oyo nyonso borotinda aya kotela bino lupango aromona ou soit herbe roya visite boromona bamaye bonyoso batomboli ya ba 5 niveaux ba 4 niveaux ba 3 niveaux nyonso eza ba appartement boromona yango. Donc toza na avenue tozo pusana mo eza makasi caméra. Donc mo ezo beta caméra mais tozo sala fort tose la bino musala wana oyo tolakisi avenue ya Liboso. Avenue Liboso yango oyo tolobaki lupango eza entre deux avenues awa toesko na deuxième avenue. Donc deuxième avenue eza avenue otolakisaki avenue principale continuité nango yango oyo avenue otolakisa bino principale continuité nango yango oyo. Donc avenue et continue mais lupango na biso eza quelque part awa. Voilà un peu tokota skona kati ya lupango po tolakisi déjà ba avenue tokota awa tokoti skona kati ya lupango na biso proprement dit lupango otozoteka. Voilà un peu on a la 5 sentiments ya représenter bino loro oyo pour être présenter biloko bientôt ka sentiment ya ko présenter bino dans le pango otolobaki eza 21 mètres sur 24 otozo morcelé c'est moi ça oyo côté moko ezali déjà mutu azwaki yango. Donc wana eza côté moko déjà mutu azwaki yango mais partie o etikali yango toche na marché. Donc yango ne tozongisi na marché partie o déjà mtazwaki ezali mais partie o tozoteka ezali partie o etikalaki comme la moitié. Donc voilà un peu partie o tozoki eza 21 mètres sur 24 morcellement na yango ezo salema 10 mètres fois 24 10 mètres fois 24 et yango tozoteka o toche na prix ya $70,000 légèrement discutable. De l'obi bien, le pango ezali 10 mètres fois 24 dimension prix na yango et tobandi yango $70,000 à discuter. $70,000 à discuter. Donc wana awa toza na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur o babenga na Mimosa. Yango yo quartier Kinsuka Pêcheur quartier o ezali soro za na magasin Kitambo opusani mukie aussi sinzela mai quartier wana nyonso de babenga quartier Kinsuka Pêcheur oyo babengi Mimosa.
Donc voilà un peu le pan tozoteka tozwi temps ya relaxa bino quartier ndenge ezali tozwi temps ya relaxa bino ba avenue ndenge ezali tozwi temps ya relaxa bino ba immeuble ba mayebo ba appartement ba résidence. Donc atwana quartier moko eza tellement résidentiel bozomona na vidéo libanda ya lupango ndenge ezali atabota la bino moko. Donc libanda ya lupango ndenge ezali eza désordre na bandako ya danger. Donc eza entouré na bandako ya mikondi. Donc eza vraiment nayebi te soki na koloba nini. Donc eza tellement bien entouré que bino moko bozomona na vidéo ndenge ezaleli. Donc tolobi $70,000 légèrement négociable. Oyo eza ba quartier moko boye batu oyo ba comprena makambu batu oyo bayebi ba résidence à kofanda batu oyo bayebi place ba appartement eza cher batu oyo bayebi ndenge Ngaliema ezaleli ba parmi ba plus beau quartier ya Ngaliema nde toza na quartier la biso oyo tozobenga Kinsuka Pêcheur. Donc Kinsuka Pêcheur Mimosa yango yo. Donc pour na ba oyo nyonso bakoza intéressé numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino obengi biso ba adresse ba bureau na biso ezali juste na ibande la vidéo soki s'intéresse soki omonaki te bande la vidéo oromona adresse na biso ezawana soki orotala yango na plateforme nini je ne sais pas mais na chaque plateforme to chaka adresse na biso donc na ba plateforme na biso nyonso na otanga ba kombote mais to chaka toujours ba adresse na biso ezali. Donc voilà un peu soki pe omoni yango te benga biso to ba comment organiser visite et puis makambo mososo. Donc bonne chance à tout le monde na ba onions barozala intéressé. Merci beaucoup. Bye bye à vous.